Botena balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo toujours ko lobela bino pe komemela bino toujours ya sika. C'est là où na kumisaka basala nzambe oyo toujours bazaka tout autour nanga ya yambo na kobanda na religion nanga. Na pesi salamu alaikum na ba musulman nyonso na ba cher nyonso oyo nyonso ba kosala doa upo nanga. Pona kolongola ba djinn nyonso oyo baza pembeni nanga. C'est là où je dis toujours wala uzubilai wala shaitan wala djinn. Attaque RDC pays laïque. Ceux qui n'ont moni liboso na moni maman Claude Kabundo Alessa. Musali na nzambe. O asala kamukile mona kape bato maman ba yebi Alessa za nani. Azo bongisa milulu munene, veye ya munene na stade de martyr. Balamona otala apôtre Gilles Bumba. Motoyo nasima ya Thomas apôtre Sikatenda o atika biso. Mais Gilles Bumba alobi ye akolongola kombo ya Sikatenda na monoko na ete. Aboyi lokola bayi politique. Lokola Etienne Tshisekedi azali lisusu te. Moto akomi kaka kokumisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef de l'État. Mais aboyi ko reconnaître moto abotela biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eza maman Marthe, maman na ye. Eza Etienne Tshisekedi papa na ye. Ko reconnaître o Tshisekedi aza. Yango bato balobaki keno il faut aya kokundama. Awa, il faut. Yango bakunda ina ntsela. Parce que nous autres onde ki. Mais molimu eza na kati ya Tshisekedi se nyonso. So inatali na moni moko na kati ya ba mama oyo watu na mois de la femme. Maman Annie o bolandaka adoration moko pe arekonetaka mwana ye epengi Fofana. Soka sali jeune prière azang sa ko batela ko tia Fofana maboko nzambe te. C'est là où nous avons droit à RRT. Parce que ba kolo mwana ba lingi mwana na bango. Eza na ba prière. Eza la na nyoso. Ba tia toujours epenge Fofana liboso. Yango azana droit na RRT. Là je remercie Dieu Makesela parce que il a na caméra. Lobeza qui entrée parlementaire. Boyeba qui quand même président Mbosso a fongoli qui concerne insécurité. Eza la ya Bandundu. Eza la ya Est. Ça dit entrée parlementaire oyo député na député sengeli abongama. Oya koloba eza. Bobo santé na kati ya Assemblée nationale, président Mbosso va dire non, chers collègues, quittez les groupes armés. Mon mboka fodi, oko lukela ngete ni wana te. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Pesoro tali qui concerne social, président Mbosso Abosanite, le loma est commis à 600, est commis à 700, aussi au tabac central na biso, bazana même capable de misambon amike, le rôle à 100 francs, le rôle à 200 francs, le rôle à 50 francs. Maintenant aujourd'hui bien 1000 francs au PSI, pour pas que ça au 400, ils ont posé problème. Lelo lisu na bimise libino moto matoye ko fungoma bamusu matoye ko kangama bamusu bakozwa kaena bik bakokoma ngai na kotuna ka mituna lobi mwa mingi pona présentation na yambeli bino nani moto ayebi histoire a Zaïre moto ayebi histoire République démocratique du Congo moto ayebi mais aza nani aza mama mais mission ngo na moment nini moi de la femme. Les gens ont prié pour le Kamamani. À part adoration, il y a un ministère na butu to na moi. Mulimu santu ekite la ondengenini. Oza mwasi na kati ya libala. Mais ozo sala musala lokola mibali. Pe o tozui oyo. Comment ça na sagesse na makambo. Ndenge na yoki koleka mibali. Pe a garder ango aluke penge Fofana. Merci. Maintenant, on va bon mot. Boy ba ndenge ya ko honorer. Ça la ka bien ba bengio. Pe o déplacer. Oye ko bimiselo kwa sika. Mama Mbote. Mbote. Na lingi penda ozala l'aise. Mwana na yo olingaka mingi otala na YouTube. Place otala kanga na yebati. Mais na comprenant eloko ni nzamba tindanga na sangana na yo. Na pembeni teme na musika nga na benga kayo yo po benga kanga
lelo ngai na ye vers nalingi penda ozala à l'aise ndenge oyebi makambo na kati ya motu na yo ndenge obombaki yango ke obimisaka na epe epenge Fofana nde obimisela biso présentation oza nani outi wapi susi nini to makanisi nini ozalaka nango na mboka oyo ozalaka na Kinshasa pe plus surtout kosala environnement nango kitoko boye comment oza pe na source na kati ya ndako comment pe osalaka entretien nango pe oloba omelaka ka mai oyo osokolaka pe ka mai oyo présente nanu devant bato nyonso atokomi api bakolanda na YouTube na tokomi api télévision na 21 maloba eza epana. Merci mingi papa na ndenge te osepeli nabimisa oyo ezali na kati ya motema na nga na bandeko na nga bakongole et surtout en tant que maman na moi ya bamama ngai kombo na ngai Marie-Josée Kabeji nazali mama ya bana sambo na bana sambo wana mwana mobali kaka moko etikali kaka basi donc navandi nabotami na Congo na Mbujimai na Koli nazali mwana ya miba ngai nazali parmi ya bana ya miba oyo babotama kala de l'autre côté ya hôpital Gisela nazali mutu ya kala donc nalongwe na miba naye kobala navandi pembeni ya président Mobutu CCC ko pendant 16 ans donc nayekolaki nani mwa moke makambo na tango ya Kasavubu nayekoyekola mwa mingi na tango ya Mobutu mais ya ebele na Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc nalongwe na mboka na biso Congo définitivement na 1984 atikaki Mobutu azali nano na pouvoir na mboka oyo ti nayeko zonga sika oyo mokonzi na ngai ya UDPS avi bokonzi ndi nayeko zonga mpona koakompanye ye mwa quelque temps nasali 4 ans sikoyo me nalingi nazonga epai na uti na kobanda kosala bava et vient na epai navandaka na Sénégal puisque pourquoi naza na Sénégal po nazali présidente fédérale ya UDPS nommé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye moko mpe asalaki fédération wana unique spécial kaka pona nga unique spécial ezali spécial ezali unique okoko tuna na kati ya UDPS nyonso esamela moto mosusu te naza nommé depuis 2003 tina moya lelo nazali kaka na poste puisque naza na mitindo apesaka ngai o nazali kobatela oyo mpe naza kolandela ifo nakomisa yango tina suka na 2010 ayebisaki ngai aleli mama il faut battre la fédération et tina tant tokokoma na pouvoir nde eloko mpe nasali natikali kobattre la fédération tina moya lelo ezali eloko mingi bato bayebi yango mingi na kati ya UDPS te po nazalaki koya na Kinshasa awa 2 fois par an nakoya kopesa ye rapport ye moko soki atindi ngai kende kosala mosala boye nake nasali naye kopesa ye rapport 2 fois par an donc tous les 6 mois donc natikali kobatela ndenge ayebisaki ngai mpe natikali kokangama na idéologie na ye tina moya lelo nalongola lokolo na ngai te naza kohonore mentor na ngai po asali mpe nga moto mwa mingi koleka na kati ya politique po soki ya kotala bien na kati ya UDPS okozala président fédéral mpo na pays moko mpo na province moko mpo na bongo na bongo me ngai naza kokoafe 13 pays ya Afrique de l'Ouest donc fédération wana kombo nango ezali fédération pour l'Afrique de l'Ouest mais mwasi azokamba yango des années kokamba yango donc namoni apesaki ngai valeur mingi atombolaki ngai mingi
koleka bamama nyonso to na kati ya UDPS meme mibali oyebi Etienne Tshisekedi azalaki n'importe qui te nalingi nayeba eloko nini Etienne Tshisekedi amona epai na yo oyo atiki mibali docteur en droit anome mwasi mpe ogarde cap ti lelo nakoki koloba ke papa Etienne tango amonaki ngambala liboso akutaki courage mpe alobelaka yango alobelaka yango nayaki na Kinshasa na 1998 po navandaka na Sénégal ça fait 35 ans naza na Sénégal donc nayaki nakomi mokanda natikeli ye po te nakota na UDPS nazongi Sénégal napesi moninga na ngai atika yango na limite moninga akenda kotika mokanda wana bakamati mokanda wana bavandeli sikoyo na 2002 nakutanaki na moto moko na Dakar na Sénégal lokola moto wana ayaki azali réfugié mokolo wana alingaki kosangisa bakongole asolola na bango tokei esika toluwaki bakongole bayaki ndenge wana apres nayebisi ngai depuis ngai nazalaki na restaurant monene kombo nango Matonge na Sénégal bo basi bayebi likambo wana bamoni ngai bayebi yango natombolaki mboka na ngai natekaki mboka na ngai na Sénégal nazalaki lokola kutu ngai nde ambassade po baministre bajoueur bato nyonso to bakoya na ba mission parti monene il faut baleka part chez moi bale bayoki elengi kutu député na biso moko ya tango akala kombo nde na bosani bainvitaka bango na maître Wade Abdoulaye Wade tango papa anapese ngai na Abdoulaye Wade tozali kovanda presque pembeni mwasi ya maître Wade azali kolongwa na ndako na ye na makolo aye na restaurant na ngai aye kolia bango bauti epai ya maître Wade bamoni maître Kinkele wala asi akufa maître Kinkele Wade abengaki bango groupe parlementaire ya biso a tango bazali kouta na epai ya maître Wade amoni pano ya monene lumineuse enseigne lumineuse Matonge apesi ordre na cortège na botelema bozonga na marchara en arrière est-ce que loko nga na moni yango to yango te bazongi bamoni keza Matonge ya so bakoti ndako nazaki nango ezaki ya étage nazo mata escalier na cuisine na moni groupe ya bato bakoti maître Kinkela atunga lebi madame est-ce que bato balobaka lingala bazali anga lebi bazali papa mukolo esika ngona nga lebi ngai mo namona nanu esengo ya modeli wana bayambinga bango nyonso tokei na vandisi bango akuti mindele akuti bayindu batondi na restaurant na servir bango mwa masaka balobi te tokokolia te puisque toutaki invitation ya maître Wade mais ngai esengo onga naza nango nakoki koyebisa yo nango mpona koya kokuta ndeko na ngai ya mwasi asali eloko monene boye congolaise Sénégal UDPS oyo abino na oyo alelo yo oza viva okotalisa biso bokeseni eza nini ya sikoyo eleki ya kala ubie ya kala eleki ya sikoyo UDPS ya kala eleki ya sika po ya kala ezalaki bolingo ezalaki makambo ya mbongo te ndenge mpe ezalaki wana UDPS azalaki na mbongo te puisque azalaki na pouvoir bana kotangisa me bakombatant biso moko na bafédération yo moko kokamba na mbongo na yo moko okosala makambo nyonso tu na mbongo na yo moko nini ezalaki kosalisa biso bolingo ya idéologie bolingo ya moto asala UDPS yango puisque ye moko mpe moto ya liboso akolakisa bato bolingo tozalaki kozongisela ye yango eza komona UDPS ya kala mokolo UDPS aza koconsidere motu nyonso azali korespecte motu nyonso même combattant ya esangisaka batribu nyonso motetela mokongo moto abandundu mais oyo alelo ekomi kaka bofandi boye Chiluba bato babele bazoregrete eloko wana mais UDPS ezalaki ya bane kongo ya baboye ya baboye te problème ya Chiluba wana eza faux problème
bokokamata eloko ya bongo kotia na kati ya babi na opposition idps bana kobimisa balange nyonso te ezali ata mpo na bongo te ngai naza na idps depuis 4 plus de 20 ans soki na ye nakutani na bato bazoloba cili banakoloba na bango kana cili oyo bazoloba na lingana nakoloba na bango kana lingana oyo bayebi français nakoloba na ye kaka na français nakoki kowanga na monoko na nga te me mabe nde soki nakitisi motu mosusu nazangi ye respect wana mabe nakoki kozala na fierté ya monoko na nga ça c'est ya mibale ba oyo ngai navandi pembeni ya président Mobutu avant ya idps avant na ya idps puisque ezalaki obligatoire oyosala na Mobutu oza un père papa Etienne ye moko ezalaki un père ou rien o comprendre donc ngai batongi badolite na miso na nga mobali na nga azalaki commissaire sous régional ntango wana ezalaki nani district ya Mongala batongi badolite na miso na Congo mpe otamboli mingi bien sûr natamboli presque Congo nyonso tu mobimba na ntango ya Mobutu oza n'importe qui te oza mutu bakonéglige te mpe choix osalaki ya koya na idps lelo udps au pouvoir selile ezoyebana te fédéral aza respecté te parlement debout aza eloko te jeunesse ya parti eloko te lutte des femmes eloko te mais lelo soki tolali tolamuki élection oui yango nauti koloba boye nalobi esika nazalaki na Mobutu je confirme natali bien caméra oyo azali na tembe aya koyebisa nga te okosi navandi pembeni ya Mobutu presque 17 ans bangbandi nde bazalaki koprime toyokana bien bangbandi ngai namonaki ndenge Mobutu puisque bato mingi bazalaka bahypocrite nakoki mpe koloba te Mobutu azalaki hypocrite nakoki koloba yango po yebi ye mpo nayebi ye nafandaki pembeni na ye mingi bangbandi balaki bien quand même na bato nyonso mais entourage ya Mobutu nyonso ezali kaka bangbandi presque azalaki na bato mosusu nyonso mais bao bazalaki mwa majoritaire bazalaki bangbandi mais motu moko te afungola mbanga na ye aloba likambo wana kanambe auti kolongwa na pouvoir sikoyo pembeni na ye ezalaki kaka baswahili motu moko te atikala moto nyonso na pepe eleka moluba kati oyo atikala kofungola mbanga azalaki te oyo atikala kofungola kati bamelisa bato pema awa tobosana te naza na camarade na nga marene ya mwana na nga ya liboso bazali bachabien mwasi ya docteur Buloko l'air banani bakanambe bazwi pouvoir okendeki na ye na ministère moko alibi bino soki batibino na pouvoir bokozela kaka chilo mpe ngali bebino mpe bozoloba biswahili mpo azia camarade na nga ezoloba na de 2011 à 2018 langue edominaka lokola swahili eza te soki okei na goma balobaka swahili okei na kisangani balobaka swahili mais pourquoi balobisa nkombo ya baloba kati nalobi boye biro nyonso soki oyebi swahili te bakoyamba yo te na mboko nga naza kovanda ntango naza koya congé eza kopesanga tanga d'ailleurs nalingaka kiswahili mingi nayaki koyina kiswahili mpo na likambo wana nayinaki kiswahili mpo na likambo wana nazoloba yango mpe swahili nayinaki kiswahili mpo na likambo wana natikana koloba yango lisusu te napoya mpenza komona donc oza obwakela moninga libanga oyebi te ke bakoki mpe kobwakela yo yango botika biloko oyo bato oyo baluba botika biloko oyo moto akoki kowanga na monoko na ye te ngai nazokonfirme ke navandaki na Mobutu bambula ebele bamokolo ya mpombo nyonso tozalaki na bango baengulu bayaka pongo banani bato ebele moto esi ekomi ya mobange mais bangbandi nde elongo ozokola te badate ozopesa me soki otali ndenge elongi na oyo ezaleli bangbandi nde bazalaki elangisi mikolo te nini na basimbaki makambo nyonso avec Kabila balobakati mais nakoki koloba kaka eloko moko te
bangwandi bavandaki na bato nyonso na wana nakokosela bango makambo bazalaki majorité na institution na baposte mais bayebaki ça va vivre soki okei koyebisa ye likambo akointervenir ezalaki lokola ya baswahili te nakoki mpe koloba te mongwandi aliaki na motu nyonso mongwandi aliaki na motu nyonso soki okei na ndako ya mongwandi okobima te sans enveloppe ezalaki bongo okobima te sans enveloppe oza na mwa problème oyebisi ye akokende kointervenir na likambo na yo aye kopesa yo réponse sikoyo nde pouvoir oyo ya sikoyo idps au pouvoir na ntango na bino baparlementaire debout bazalaki banani ligue des femmes ezalaki nini maintenant lolenge udps lelo baza na pouvoir lolenge ezokende na komata to ozokende na kokita yo ataki ancien okoki koloba nini tozojuge yango ndenge nini en tant qu'ancien nayebi bien ke nasi nalobi awa ke Etienne Tshisekedi azalaki koconsidere motu nyonso je répète encore akamataki ya molai ya mokuse ya monene ya nini te motu nyonso tu na kati ya UDPS azalaki korespecte ye aza korespecte motu nyonso tu na kati ya UDPS mais nde sika oyo nyonso echange ekomi kaka ya boyebana ya bamoyen ya boye bon lokola nga nazalaki kovanda awa te mais namoni kaka te nazali na déception nazalaki kovanda awa te nazalaki koya yango sikoyo mpe place wana le mosu bazoconsidere parce que ozotravaille te yango alingi otalisanga na Afrique de l'Ouest bapays nini to baplace nini yo mpenza okoma olobela UDPS sitene biso Mali, Burkina Faso, Benin na Togo yo penda olongwa Sénégal okomi Mali olobeli UDPS oke Togo olobeli UDPS Benin olobeli UDPS mais comment bato lokola yo bwende bino fo boza penda Augustin Kabuya na bane wana zali na ba age ya kuteno epa ya azalaki ngana yebi yango ngana zomona ekasi ngana yebaki na ngai yite ayebaki na ngai yite Soudan a commis secrétaire adjoint, tout général, tout président. Attends, na ba chiffre à partir à coûter comme ça. Na eto moni ngai lokola ba nommé ngai na poste on azali ba nommé ngai en tant que diaspora. Ozomona. Même qui cherche ça na toi ko ba diaspora. Tango nazalaki koya awa. Ba tuna pusana pembeni na bango ezali mavungu, ezali masamba, ezali on a be masamba ebio boy. Papa Mutanda Alexis. On a bien Mutanda Alexis. Hier, ce que tu as na Dakar, il faut aller au biso so azo kitaka na avion abingi. To yambi to sala yende ku to zaki tango na ye. On était toujours en contact. To ko mamikanda to ko tinga rapport a ko yon sala ko. Mais comme il s'agit des personnes le roi ndé bato maye les bazate. Yango donc on se courage à critiquer Etienne Tshisekedi. Moto bazolo bakeno premier docteur en droit au depuis ba lobelo kwana moto alongola ngo azati moto musu azati député to azu moi poste moto a critiquer Etienne Tshisekedi c'est moto asali parti politique et sora le ba jembe le fadje na kombo a lumumbiste bino bato bo viva Tshisekedi même yo moko yo tali bagage intellectuel aux anango modèle au tamboli na monde pe bato azali permettre ya ba professeur liaou bakibasa maliba mais les lois bazoli musa UDPS comme si bato amaye les bazate là c'est bato ko bino tango bulaka ba biloko nini wana et ça la bino ndenge nini nakoki koloba oyo bato mingi bayebi te yango bato nsi bafongola matoi profiter baza na bike na ba papier baza problème ezali boye papa Etienne a postulaki na 2006. Tout d'abord, avant 2006, bato mingi balongwaki boye azalaki na bango na tango ya Mobutu. So ba nommé premier ministre amati na bato na ye. Po ye azalaki na habitude. Ndenge azalaki wana azalaka toujours na gouvernement na ye parallèle. Ceux qui ont matana pouvoir azana bato na ye bayebi makambo nyonso to bayebi misala.
soki alongwe na bato na ye alors parti monene ya bato wana lokola bazala kolinga pouvoir mingi bazala kolinga sacrifice te ebele balongwa ndambo ye atikalaki na bango na 2006 papa Etienne a postulé te na 2011 papa Etienne a postulé lokola babotolaki pouvoir na biso na soki PPRD soki biloko nini na bino wana ba oyo batikalaki pembeni ya papa Etienne presque nyonso balongwi badeboshe bango bango moko balongwi bakei kaka kuna epai ya Kanambe te balongwaki bango moko balobi alokola tozokende na pouvoir te inite bito perdre ntango na biso mais ezalaka toujours na kondima azolobaka ke no jour idepesa kozwa le pouvoir lisasa ekobeta te moto akokufa te lelo naza kobeta sete na esika moko bato batalaka te we moko bato batalaka te yango botika kofinga mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Kassav Mari. Pourquoi nalobi boye l'air Félix a postulaki motu moko te apesaki ye confiance azanga même avion ba oyo nyonso tu bazalaki pembeni na ye pembeni ya tata na ye bapesa ye mokongo totalement ça badi banga akei biloti balakei balobi tata na ye azwaki eloko te kaka ye nde moto akende kozwa eloko bino nyonso bato yaka baoyo bakende bacibala mobake banini souvenez-vous de ça ndenge bofingaki mwana baoyo ya poto bato nyonso tu puse bacongolais bazaka na mémoire ya mokuse moke bazaka mayele mingi te boboya mwana bosundulaka mwana botikaka ye nde basundulaka ebembe ya papa na balobi tata na ye moto azalaki boye bayebi ye mokili azwa eloko te ye nde moto akenda kozwa biso tokokende lekisa biso ngonga na biso na moto olenga koi nyonso bakende akesala rassemblement na bango mwana aye na pouvoir ye moko na ndenge na ye pe ntango ayaki na pouvoir tata na ye azalaki na kati ya cercueil po boloba te ke o tata na ye moto akende soki alekaka président te tshisekedi alingaka akundama te donc na mayele na ye na ba oyo nyonso tu balobaka te akende konégocier pouvoir ngai nakoki koloba boye baloba kutu ke tshisekedi azoteka molimo ya papa na ye problème eza te nakoki koloba boye ke aleki mibali nyonso tu na Kongo na mayele o baprofesseur bauniversité baprofesseur nyonso tu balati maputa balati maputa bakomi bana misala bamoluka bazala balati maputa balati pantalon te po ye asali le corbeau et le renard puisque bezolo bana ete akende kosala arrangement akamati bozoba ya bato nyonso ba tika bo fromage wana yo uzwa malamu il a gagné c'est qu'à l'équipe nous tous na mayele c'est qu'à l'équipe nous 2006 Bemba kokate en 2011 tokena ba candidat wa ibele mais muto bateka tina niveau ko finga yeke moteki pizza exactement mais que muke ba yoso yo bazolo betozo zila yo tourna diplôme machin truc torizali wapi to suki wapi boko mko landa bozolo ka mbongo bipai nyonso tudi na ndenge pe ya bozoba na ndenge ata ya mayele te ya bozoba na ndenge ya bozoba mwana wa bosundola ki mais botika ye tranquille asala misala po bino bokwisa mayele na bino ya ki professeur yani bokwisa yango ya atali bino kaka boye akei asali le corbeau et le renard ayibi te abomi mutu te akangi mutu te na mayele na ye na bongo na ye akomi na pouvoir tata na ye aza te mama na ye na matanga biso baluba okovanda na mabele okotelema te pote mama na ye akosalela ete aleka ntina TV5 akibini na culture bato jamais namoni eloko bino nyonso tu bato ya kalakala bao baza na Belgique bosi bokoma mibange bokomi kotambola ti boye boza konyokola mwana bato likambo nini boboyaki ye bino nyonso tu bolobi te tata na ye azwa te ye nde moto akende kozwa nzambe akonfondre bino nyonso aza na pouvoir aza kokamba mpe bino oyo nyonso tu bolobaka eza kaka likunya motema mabe kotosala nini mpo motema mabe wana esila motema mabe wana
mutu na mutu esilaka amitala ye moko na talatala akota na kati na ye atala tango ya kasavu tango ya mobutu tango ya muze tango ya kanambe asala examen de conscience ozobenga Joseph Kabila te mwana muze ngai biloko wana ngai nayebi yango te nayelere tango ayaki kokoma na pouvoir nazalaki na nga te nazalaki na Sénégal nayebi mpe ye te nayebi na nga wa mwana Etienne Tshisekedi nayebi ye na te toyebi mwana mama toyebi mwana Etienne Tshisekedi nabebi boye bon mwana muzeti papa na atonga marché de liberté ezila po tozali nano na ebandela po na koloba makambo mingi na ba émission mosusu ndio ba mama lokola yo boye balobaka politique te le politique eza kota na politique tonga ndaku na Belgique na France somba mituka ya minene tonga ba étage yango nde politique yo siko ndenge oza boye na mikila poto otamboli na ba pays nini pe selo yo politique eza nini pana ozolobela style ozolobela politique eza nini ngai na lobi boye ngai na ye na politique mpona bongo te mpona nini te po ngai nazwa banda bomwana na nga ozwa banda bomwana na nga sa yanga mpe lelo na kozwa natamboli oyonaza devant moto azwa natikala na nga komona kasi naza mwana miba oyo ava indépendance nakasa lelo eza te bino okelaka kosouffrir na lubumbashi yango bazobomaka bino nabushima eloko eza te oza pa na misala ya bakatangi te biso tozalaka lokola bana mindele bwapi na mbujima wana yo zongo tala kamera loba po lelo balobi boza bana misala yango bazozonge pa na biso totikala kovivre lokola baprince na baprincesse na miba tozala kofuta classe te tozala kofuta mikanda te chaque année jour bozozonga na classe bokokuta pepitre bati biloko nyonso plume crayon bakaye tout na mbujima chaque jour na 10 heures quand on a récréation bakoya na bakriche ya miliki na babiscuit moko ya minene boye na mbujima avant yo kota kutu classe tozalaka bazala kotia biso plaque na kini bobandi nani liboso na komela soupe na ba 2 ans na mbujima bazokende tika na baparent bomeli soupe esili bozongo lero bokomi na ba 4 ans mpona kokende ya kokoma na classe ya école primaire tobandi kokende na kokende omela miliki na mbujima ntango ozomona katangi ezolumisa bino bakasaye bato ya pasi mpe meme tozoyoka selon ezoutilize conditionnel kei pare ekomi olala olamuki bino na katanga okute bembe ya kasaye abeli malaria te abeli tifoide te yo atake kasaye oyo oyebi bavaleur ya kasaye makambo tu ekomi ntango mibai kufi oyi koloba mpe mwana kasai au pouvoir oyo azwi bato tuke totravaille mpo na intere ya mboka nakoki koloba boye o miba oyo nga nayebi nauti koyebisa bino yango tina ndenge na bimi na miba na bali na 1968 ndesika na bali na 67 nasali fiançailles na 68 na bali natiki miba kitoko kaka ndenge ezalaki wana ngai nazoloba boye clairement ke pouvoir oyo ewuti kolongwa moto ebomi mboka boyoki moto ebomi mboka po nakoki koloba likambo nayoki te oyo nga na vivre nalongwi na mbujima définitivement na 1968 miba ezalaki kitoko makasi banzela ezali kure eza ma ezalaki ozalaki na hôpital nini penda ya malo toalaki na hôpital disela wana epuis na bonzola kashala bonzola hôpital bonzola mpona bakote makesela filima bonzola nayebi yango makasi biso lo ya liboso tobotamaki na hôpital wana ya bonzola promotion ya liboso penda yake babebe babotami promotion ya liboso ezalaki na 49 ya mibale na 50 ti ndenge etikali ntina moya lelo ezalaki soki baboti bino bateme kaka kuna bakomisi bino na état civil kaka kuna bozobima na bino kaka oyebi ntango nazoyoka yo nini alobaka na mboko eza na chance te motu lokola yo oza na bacompétence ya kozala ministre ya kozala DG
ya kozala ministre ya jeunesse ya koencadre mpo makambo ozoloba awa me ntango ozomona bato baboyi ebembe Etienne Tshisekedi biso nayebaka na première année tosala messe na Notre-Dame de Lingwala tobima na président Félix nde le jour bamona président Félix alobaka na chauffeur na ye Marisha nzambe abatela ye mpo atika biso amoni bolamu ya pouvoir oyo te chauffeur ya président Félix na sai 9 bamoto basoda bauti na RTNC na la voie d'Isaïe baya kozwa bamoto président Félix akita mwana mboki les airs na volant nga azosala sécurité die makeselo azofilme yo nde azofilme image ya président Félix atango akiti ke si ya baboma mpo moto eza 1200 bazozwa bakombata bamoto ya sika mais lelo bato baboya ebembe Etienne Tshisekedi baya meme na stade de martyr te bato balelisa mama Marthe 2 ans oyo ekomaka polémique bakunda ye na Gombe basala boye ti bateka kuta esika wana epa Libanais atongi immeuble mais lelo baza na pouvoir mais bino bato boyebi histoire ya UDPS bozomona ata président na miso te elosala yo ndenge nini eza bato bateka bamapango na bango à l'époque mpo na UDPS etelema yo ozolongwa na billet na yo oke Mali oke Benin oke Cameroun osinstallé na Sénégal moza Kasai billet ezalaki kote 1500 $3000 naza kofuta mpona koya chaque année olobi nini $3000 po tike ezalaki cher lere wana mpe Etienne Tshisekedi ayambi yo nala koya kopesa rapport na mbongo nanga nakofuta $3000 wana chaque année na mbongo na ngambo ntango bato wana bakoti na bilongi wana bakomi lelo komona président Félix kobetela ye maboko me bato okoya bino na paede ya nation oyebi yango babongisaka paede ya nation te omona image ya jour remise et reprise banzete eboti na bamiri lelo komi otali basale babiro ezolekela bato azongisi monga liema ya bato wana 18 te babongisa monga liema te babetaka lisolo ya GLM lelo monga liema ezongi RDC ekomi na palais présidentiel avec Joseph Kabila palais présidentiel ezalaka te Joseph Kabila atongikaka site na ye Kingakati mais bino boza libanda ezosala yo ndenge nini ezosalanga mabe eyebisa mwana pour la petite histoire boyebi lere muzi akotaka na boyaka kochange kombo ya restaurant nanga pendant toute une année ezalaki kaka restaurant Zaïwa ti bato nyonso baye kobondela nga alobi te mama kosala boye te change kaka kombo tolongwana zaire tokóma na Congo ngai nalobi ngai nakokota na Congo kaka na Etienne Tshisekedi nakokota Congo na moto mosusu te bandeko nakoki kopesa bino kamwa histoire moke lere Kagame akoti na Rwanda ngai nalaki kopesa puisque ngai nayebaki basalite na bango nyonso to bayosala oyo tovandaka na bato si bien balaki koya na restaurant na ngai nazalaki kopesa bango gratuitement balaki kosala basoire na bango bazokongola mbongo ezokota mpo baza kosoutenir mboka na bango bandeko likambo ya somo namonaka ntango Kagame akoti quelques mois après tous nyonso tu balimo na restaurant baza koya lisu na restaurant c'est quoi encore te ntango natiaka film wana esalaka nga mpasi mingi na motema oyo batuti baza bakongo esalaka nga mpasi mingi na motema bakimi bango nyonso tu baza koya lisu na restaurant donc bomituna botia kaka point d'interrogation mpona koyeba te baza banani batuti baza oyo bakokaki kokima te soki baza komisantir bakongole tovandaki bien tozolia ensemble tozomela ensemble nazopesa bango restaurant nanga gratuitement soki baza bakongole pourquoi bakimaki tomonaka ata baimage na bango te tomonaka ata ndenge atake no député tuti ndenge aki ata vacance parlementaire restaurant ezalaki zairwa ntango wana bazalaki bazairwa me bakimaki ntango kaka Kagame akoti bakimi bayaka su na restaurant te basala ata baconférence na restaurant esili ebele baye kozonga na Rwanda baye koakompagne ndeko na bango Kagame mozomona emo na assemblée député tuti
place asalaka campagne monanaka te place akendaka vacances parlementaire monanaka te banoma bango konome mpona mboka oyo banoma bango konome tozozila bango nyonso tu na tomona ndenge bazoleka na élection élection ya 2006 2011 2018 Corneille Nangaa abimisi biso badepute oyo totikala komona bango na campagne te lelo ntango ozomona mwana mboka Corneille Nangaa akomi koloba soki omoni moto akomi bilobela mwanza soki aza na eloko moko okomi kograte ye donc ayebi esika nini aza candidat yazalaka candidat problème eza te yo kopesa ye conseil moko te azwa ata mbongo wana ata 100 millions atonga ata hôpital epa na bango te po kodepose candidature ya Joseph Kabila atika yango 100 000 $. Mpona kokase bato yango monaki na 2011 ezala diaspora ezala nini on a commencé à cotiser les Etienne Tshisekedi mbongo à partir ya Lubumbashi mpona kosukisa chapitre oyo nakoloba boye epai na biso balobaka tika poko yo ozozila ye ye abatani oyokani bien ozozila ye kokanga ye te po abatani me akomomela te okomona kaka ye moko akomingisa okoyeba kote ye aza c'est-à-dire ofani na ndako die makeso ayoka lisese soki ofani na ndako omoni kaka otiki mbongo boye bapuku bale otiki biloko boye bapuku bale so yo ofandeli na nzete so namoni puku wana wakale musu na umwaka boye puku aningani okomona koningana ye moko kote aza po akolemba ti Corneille Nangaa auti na seni akolemba aorganiser élection mais ekamwisi biso ava aoma na seni toyebaka Corneille Nangaa te mais nga nayebaka ye na salon de coiffure moko na Wileri abanda koya kokata suki bazoloba paster paster yango église ateya tomona te miracle asala tomona te moto oyo apambola tosi tokaka pa Corneille Nangaa abimi na seni abanda koya na salon de coiffure salon la classe na basoda mais Corneille Nangaa pouf akomi candidat akomi kolobaloba eloko eza ntina ya ka ye moko alobi boye loba baluki boye po tolongo na chapitre politique mama Marthe aza vie eloba salisa ye ke tozwi président na génération na biso toyebi adresse na ye président Félix papa na afanda na ngilingili aye na limete akei na mbujimai azalaki gardien mpe atangi na baekole oyo eyebani ngai azalaki moto ya liboso ya kokende kofilme ekole atanga mission Tumba nzela bakongo ntango ekokisi 100 ans ye moko président Félix akei na Belgique asala passage bokeci kutu alobaka ke président Félix aya na bafete eza lokuta te soki likambo tokende kofunda epa mama Marthe oyebi ke bato lokola bino baza ebele soki ma président Félix ajour akomona yo okomona mpenza ke akoki kobelela est-ce que yo ntango ozodirige UDPS ye azali lokola ministre ya affaires étrangères oyamba ye na Dakar ata mokolo moko to ata na telefone osolola na ye déjà président Félix naza kosolola na ye talisa bato po bandima mpenza question lokola akomi président okoya kokosa biso awa beteya biso mwa lisolo osolola na ye wapi mpe omona ye wapi nazalaki kosolola na ye na Dakar esika navandaka nazalaki na numero na ye ya telefone ya ndako na ye meme première dame aya nazoloba soki ayoki lisolo oyo akoyeba te mama oyo ya Sénégal aza kobenga na ndako na biso toza kosolola na ye mingi namona président Félix mingi na Belgique mpe chaque fois soki mpe nake na Belgique okomona aye kopesa nga mbote epai ya mama Bernadette bon nazali mobaya epai na bango te bayebi nga très bien nazalaki na banumero na bango ya telefone ya bandako na bango eza kobenga na ndako mama première dame akozwa mbala mingi première dame puisque lokola papa Félix aza kotambola mwa mingi mpona makambo ya UDPS aza kozwa mingi mama Denise aza kosolola na ye mingi oyebi ke en dehors ya politique oza na bacasquette ebele nangi nalongwa sikoyo na politique est-ce que oyi kosala biso synthèse ya mwa makambo tosololi en dehors ya Chiluba en dehors ya Kikongo en dehors ya Swahili en dehors ya Lingala oyo tolobeli me totie Chiluba Swahili Kikongo français oyi koponela nga langue
oyo ikosala synthèse ya mambo tolobi na mokuse to soki sémission lango omoni oza à l'aise bato bayoka lingala kaka puisque soki nalobi chiluba kozalaka bato olobaka mpe swahili nalobaka swahili me nalingaka lisuku olobango te eza langue nationale evanda nani nazolobaka na lingala puisque normalement il faut topesa lingala poa mingi mpona nini nalobi boye oyebi soki okee na abidjan bakomi koloba lingala d'ailleurs bapays mingi ya afrique bakomi koloba lingala mali alobaka lingala très bien donc il faut tomatisa langue wana po epanzana po mpe bato balingi yango mingi mpona musique ezali chiluba toeswahili nde tokende nango na bato lokola bango basi baponi déjà lingala mpona bato balanda ya ngai moi synthèse ya oyo olobi en dehors ya lingala eza na chiluba eza langue nationale ata na swahili eza langue nationale makesi akozala ayokaka chiluba maboti bana bazoloba swahili soki koexplike bango kena wana monoko na biso bana sikoyo bayoki makambo mama azoloba te yo moko mpo oza na bakoko na france na belgique bazoyoka mosusu chiluba bazoyoka lingala te soki bino baparakasa ye botindaka bana kaka na dialecte na yo ata oza na états-unis yango na lobi badécouvrir yo bato oyo ya sénégal oyo baleka na passage na yo na restaurant na yo na baparcours to osala c'est-à-dire présence ka elongi na yo ozobimisa oyo okolo nde mwana 13 ans 14 ans mais ntango ozobimisa badate okuta na tisekedi bato bakoti na confusion ozomina te lokolo oboyi sikoyo na miniti oyo namoni na mire fondation namonaka makambo nango na kasai mais ntango ozomona moto aza député ya kasai mazotonga na kinshasa okei na bruxelles ndenge oza boye bazanga kolakisa o ndako ya politicien congolais na poto te mais epa na bango ndako eza te mais yo ozozonga ti na kasai okoetalisanga motivation nini oza na pouvoir te oza na pas président oza conseiller te oza na idps bazoconsidere yo te mais même mungu ozomemela bavillageois wana ezokutaka mpe kombo ya fondation merci mingi nasalaki fondation wana donc toloba te eza association na 1910 anini na 2010 nde ozwi likanisi ya kosala association ntango mpe nasali yango lokola nasalelaki yango na rome na ye awa mpona kolakisa oyebi mpe rome na ye awa mpona kolakisa papa etienne nayebisi ngai papa lokola toza basocialiste il faut tobanda komekola deja kosala mpe misala ya sociale papa etienne tisekedi ye moko nasali na 2010 na 2011 na ye nango awa naye kolakisa ayambi yo mpe kasi nazali présidente fédérale ya idps mpona afrique de l'ouest wana nasi nakomi presque na 10 ans ya kozala présidence ya mandat oweli mpe na mutu te moto azokombate o mpe aza te napesi ye programme nyonso tu projet ndenge ezali andimi alembo natalisa ngai nakeye na bandundu nazwi mabele kuna 50 hectare na bacongo oyebi mongata esika basali oyo ezalaka nini ya kala péage ya kala après nde bacongo moto yokolanda nde esika basali péage ya sika yo na village wana bacongo naza na mabele kuna 50 hectare nake kuna nasali biloko bandeko bokoki kondima te nasali bilanga bandi kosala élevage nasaleli bana école maternelle gratuit batanga gratuit na bamoyen mpe ya soki bana baye na classe tokomisa bango jus babonbon babiscuit na bafete na kopesa bakado na fin d'année bandeko boyebi te biloko wana bapia yango na bandeko na biso ya bayaka wana bapia biloko wana nyonso soki bakokei place wana bayebi te awa ezalaki boye nasinstallaki ntina ti bapanneau solaire navandaki kuna naza kovanda kuna on a tout détruit suka na yango bakomi kobundisa ngai bio bino bakamati mabele monene boye bopesi na muluba wana ngai lobe oyo akomeka ke akoti na kati ya lopango wana
atongi eloko ngai na ye mbala nsima soki tosali émission mosusu na kolakisa bino bafoto ya makambo nyonso to nasala kuna natikali na bafoto bon na 2011 nde ntango nazwi mabele na bandu na 2012 nde naye kokende na mbujimai nazwi mabele na village ya mama ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tsedi balobaka aza na mama te ntango nakomi kuna nazwi mabele wana nazongi awa Kinshasa nalakisi ye na lupapa nazwi mabele bwebwebwe aseki naleyebisi mama Marthe asekela be bapesi yo mabele na ngai te ngai navandi na village alobi na ngai ezali nde village ya Botumani kabi ngai navandi na bavillage nayebisi papa Etienne te na lokola opesi ngai respect otomboli ngai na miso ya bato ngai mpe nalingi lokumu wana yo opesi nazongisela yo asaser oyo batebele ezalaka te ntango nayebisi papa Etienne alobi maman ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment soki oke kuna obandi kosala biloko wana yo ozoloba pouvoir en place ekomona lokola oza concurrent na bango pouvoir en place yaki ebomaka sai tika na yo soki tokomi na pouvoir okosala okopesa yo donc ngai na continue kokende soki ngai naye kopesa rapport nakeli ntina bene chito namemeli bato wana basavon bakisi pau bakongo tout ça le mosusu nasombi biloko na mbujimai nake nanguna tolambi tole nasombeli bango masanga na bongo lere toye kokoma na pouvoir tozokoma na pouvoir papa Etienne azali na kati ya sûreté nana limite nakobombana te azali mentor na nga apesaki nga lokumu po biso nyonso toyebi ndenge tozali te soki okamati bible ata okamati coran po nga natanga coran ndambo kutu biso bachrétien topesi mpenza mama Maria lokumu lokola bamusulman na kati ya coran ezali chapitre mobimbo bazopesa kaka éloge na Mariam par rapport ya biso moko na kati ya même na bano islamique Mariam eza kombo oyo eza penda liboso ya bakombo de exactement ouais. Donc okoki kopase outre te puisque il faut le bakaka te Maria nde mama ya Yesu okolobela ko mosusu te okochange pe histoire nde yango wana alobaki te na tombola lokumu ya mama ya matondo awa tokomi na pouvoir nazongeli misala na ngai kuna na bene chitolo nasi nasali makambo ebele village natal ya mama ya Etienne Tshisekedi village wana kombo nango bakwanseka bine chibingu natonga mwa ndako na ngai mabele kuna navandaka kuna na bandi kosala babilanga mwa élevage donc projet eza monene okoyeba ngo na mikolo ezo ebele bayeba balobelaka yango te bayeba ata foto te mais yo ozwi likanisi en dehors Etienne Tshisekedi okei ti oleki mupompa oke na village natal oyo meme lelo tozomérite na bamiyibo bazoyibaka mbongo oyo lelo oyo boboyaka papa mais oliebe explike biso ele oyini bolingi mwana boboya meme ebembe soni honte à vous yango wana nalobi boye po depuis kutu toza na pouvoir kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba bakamati yango batia yango na mkati na se ya mesa comme le cousin batia yango na se ya mesa komi ya kobomba or que moto akufeli likambo ya socialisme fondation ekokaki kozala ya Etienne Tshisekedi nde elingaki kozala dans le 26 provinces kombo ya Etienne Tshisekedi esengelaki lobela tombo na bapano tombo nango bato bazolobela yango na bajournaux information nabandaki démarche qui est Etienne Tshisekedi nakutanaki na monseigneur Mulumba 2 fois avant akufa donc démarche tanga dirigé maison civile wana azalaki na Caritas projet etikali na nzela projet ni nazalaki kosala ye
kusukuma ye mpona likambo ya fondation Etienne Tshisekedi esika aye kokufa nga nazongeli kaka nanu oyo yanga naza kosala na village ya mama Etienne Tshisekedi yango wana liboso nabimisaki mama Agnès Kabena Mwauka l'année passée na Mbujimai na mois ya ba mama ya année passée nasalelaki yango na Mbujimai tosalaki na Club Liba ministre ya Jean Gisèle Ndaya ayaki bapesaki ngai stand na afishaki photo ya mama Kabena o batebele bayebi te bayebi ka Etienne Tshisekedi bayebi photo même ya mama na ye même kombo bayebi te awa nazoloba nasi nasali monument ya mama Etienne Tshisekedi ya mama Agnès Kabena nasi nati déjà na village etikali kaka mpona libération nazokoma mpe mokanda ya biographie qui est maman ya Etienne Tshisekedi exactement donc nazozila pote soki mokanda esili makambo nyonso esale azokoma livre mpo mokanda bozokanisa di papier azokoma mpenda livre histoire mama Etienne Tshisekedi papa Etienne abotami na ndenge tokomi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations. Wana ya liboso ya mibale na kopesa lokumu na basi misato oyo bazali liboso na biso bazali basi lokola ba misusu mwasi ya liboso mama Agnès Kabena Mwauka mwasi ya mibale Martha Kasalo mwasi ya misatu Denise Nyakero Tshisekedi basi misatu oyo basengeli kokumisa bango basengeli kotombola bango. Pourquoi? Puisque Agnès Kabena aboti mwana abokoli bana na ye bien bana batangi bakomi batribunal et pourtant mama ya kalakala illettré aza ko militer loko mwasi ya mibale anyokwami pembeni ya Etienne Tshisekedi wa mulo souffrance na souffrance obomona te mais elle a tout accepté pena koko yebisa bino lelo que soki mwasi oyo te nde papa Etienne akomaki ata na 80 ans mama oyo asali nyonso tout po baboma Etienne Tshisekedi mais botala kaka mwa distraction muke papa Etienne ake jour wana bino nyonso boyokaki na sango ke mama otaki kobima ake ko se changer na ndako bakomi kobenga ye te papa Etienne akufi. Papa Etienne akoya kolia eloko te si ce n'est pas maman Marthe Takopesa ye akomela mai te si ce n'est pas maman Marthe Takopesa maman Marthe azalaki gardien papa Etienne akolala maman Marthe asala garde po ya pema kolobi azana msa soki papa Etienne asilisi kolamuka makambo nyonso esili ake na biro nde maman Marthe ayebi kolala. Est-ce que bino nyonso bamama bosala biloko wana na foyer na bino même à chaque fois ezalaki soki okoti na lupango biso dans génération na biso maka maman Marthe na tablette maman Marthe aotala mpenza bainformation ye moto azoexplike papa Etienne bato bayebi makambo wana eza mama na biso Élysée Géry Kikaya image yango wana maintenant mwasi ya misatu mama Denise Nyakero azali pembeni ya mokonzi aza koepole ye bozomona ndenge mpe azomata azokita kaka mpona lokumu ya bana Kongo te mpona lokumu ya ye kokaba maputa te aye kokaba baalliance te azozwa jeunesse c'est-à-dire réserve ya république azozwa bana bazokende kotanga na baaustralie na baitalie na baallemagne mpo lobi bazala badocteur bazala bagénie bazala bapilote na badomaine différent. Donc ba mama oyo misatu sanzo mobimba bopesa bango lokumu mingi bino bokosuka peut-être kaka na sanzo mais ngai vi na nga mobimba na kotikala kokumisa basi bokomona pe makambo ebele na kosala nsima ya bambula awo kaka soki nzambe azunga soki nazali na bomo bokomona honneur mpona kopesa na basi misatu oyo
Agnès Kabena Mwaoka, Marthe Kassalu, Denise Nyakero Tshisekedi. Merci. Bazako mérité ba mama wana. Biso ba mama to tombola kombo ya ba mama oyo. Po basungi biso po tozala na pouvoir bino ba mama ya IDPS. Na sina posa ni pembeni na bino. Bobolinga kara. Bobwaki singa. Yo oyeko lukela mbate. Oyeko luka poste te. Pepo na ancienneté à partir baleki yo te. Benga bango po ba s'associer na nga to tombola kombo ya basi. Vous avez besoin d'Air France, vous avez besoin d'Ethiopia, vous avez besoin de l'Emba. Bana ba lembio te. Donc pona kosukisa pona makambo ya bebe. Au nom ya ba mama misato wana. Ngai na kosala pote tozongela. Bato to recourir na bokoko na biso. Po lelo utangi mikanda to bungisi mayele to koyisi mayele surtout biso ba mama to komi ki mundeli. Bosani ibai toruti. To mwana na ngazali ana sina soroli na yeto ko banda ko sala ba emission na ba sanze zo. Ngai naza présent tout moment ko bona komeka kozongisa oye sengeli kozongisa ya bokoko na biso. Komeka kozongela ba valeur na biso. Mais surtout biso ba mama. Biso kuti ba mama ba to faire perdre ba papa. So que biso ba mama to vanda na kiti na biso rebite ko to keleka bo mwana ko yeba papa na ye ba wo ba boti papa na ye pa ndengi papa uti arbre généalogique ya papa na ye yangai moko mama pe fo bana ba yeba ba noko na bango bana melelo e bana mususu ba yeba kana oya boti papa na ye biko mboni oya boti mama na ye biko mboni. Et pourtant ki mundele wana tozoluka mundele azo sala ndengi wana pa ina ete mundele ayebi place a uti. Mais biso tozo sala bozoba tozidingi to kamata eloko. D'ailleurs mon président Mobutu azalaki même président Mobutu te. Ye moko pe abebaki yango wana toyembaki yango na nzela. Tolingi kozala oyo bato mususu balingi tozala te. Tolingi tozala biso moko. Donc na français slogan ezalaki nous ne voulons pas être ce que les autres voudraient que nous soyons. Nous voulons être nous-mêmes. Bawe bayebi bas nzembo toyembelaka Mobutu tangu wana. Ba nzembo wana ezalaki riche na maloba. Ezalaki très riche na maloba. Mais nde toza koyemba kaka biyembela na maloba. Toza ko réfléchir te. Toza ko raisonner te maloba wana elingi koloba nini. Ba mama kotala liboso otala sima bozonga bato. Botika kozala likolo bozo jembele likolo to kita na nse to tia makolo na biso na nse mutu na biso evanda na mapeka na biso. Responsabilité nyonso tu ezali na ba mama biso ba mama. Soki pe mukile bebe makasi boye a cause ya biso ba mama ba congolaise. Ngai na yebi banda ba koko na ngai na mama na ngai o abotinga. Bazalaki ko kamata mwasi na valeur pona kotala ndako na ye esika azalaki kovanda ndenge mobali na ye azalaki mobali elamba ya kosukula ta ezaka ka moko bakosukula ngo bakorepasser tout ça soki mobali auti na mosala kokuta biloko eza na mesa bana ya ba mama ya kala bazalaki nene tout ça là moi mama ya kala ata aza na bilamba na ye mibali moko alataka mikolo moko oyo ya kolata pona kobima nango c'était suffisant. Mais lelo ekomi ba mama tala manzaka tala basile tala suki oyo ezali ya yote bilongi zika me tala yo awa elongi normal poudre tondi na elongi eloko ekamusinga esalaka nga pasi mingi na motema na soni ntango naye kokuta ba mama na moya lelo bakoconsidere kaka soki olati bien ba maquillage tikuna ndie badobise mais soki te olati simple boye ona kaka batali yo boye badongoli yo mais kende na ndako bana bazana kwa shakor et puis eloko ezoka musanga nazo kuta basi nyonso a bana makila esila yali ka basoni ya som po mama alingi ba mone elamba nyonso elata ebili batongo la rabana te mais elongwati ekoma na makolo ezali nwa si mo malamu te ezali kozanga mayele
botala bozonga sima botala sima bozonga ba bozonga la valeur na biso ya ko s'occuper na ba foyer na biso ata to tangi mikanda bana balia bien bana bazala malamu ba considérer libanda pour la to tondisi poudre na ile te papa so valeur puisque bana bazala bien mobali azali bien yo moko pe moi elamba na moko ana petit bizalele toza kozo ba mama mingi bazo kanisa te biloko ba mona kana ba papier ba photo ya ba série basi wana indien moko apakolaka mafuta wana te lokola batie panneau yo ke kosomba mafuta wana nazoyebisa bango clairement ezali pa ba indien ezala na poto basi kuna bazalaka ndenge na vandi bino bozolanda makambo ya ba artiste nde o bozo me na poto basi bakombaka balambaka basalaka misala nyonso ake kotika bana na ye na classe ya journée mais oyo bino bozokopie biloko ya mabe baartiste estce bino bolingi bokoma baartiste na bandango na bino te bozokopie biloko ya mabe na poto basi bavandaka kaka ndenge tozali télévision eza ngonga mama koyoka makanisi oza nango so tata na famille Etienne Tshisekedi bango moko baza na makanisi oyo te même na baconseiller même na parti. Mais je pense que l'émission est dans la présidence, dans la fondation distinguée première dame. Si ça arrive, balobi okoma lokasa to ananzela télévision to komi wapi l'émission est pengé Fofana mwana na yo chef de l'état alanda moi message non me pousser pour awa elegaka te soki ya alandi te directeur cabinet na ye to bureau na ye bayi ko informer ke to yoki mama moko boye azokanisa mpona mama oyo aboti papa na yo to likanisa eza boye to asie moko ya IDPS to représente ya IDPS na Afrique de l'Ouest liloba na oyo ya suka mpona crash ya lelo to misesili mpona chef de l'état liloba na ngai ya suka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi nga très bien ayebi nga bien nazali mama Marie-Josée Kabedi présidente fédérale ya IDPS en Afrique de l'Ouest ayebi nga bien soki amoni mpe ngai ya koyeba te ye mama Denise Nyakero nasolola na ye na téléphone plusieurs fois mais eloko na kosenga kaka bamba mama mosusu te baya kotia maboko na mosala oyo naza kosala mpona histoire oyo naza kokoma puisque biloko oyo nakokoma bakobanda kotangisanga mpe bana na classe puisque bakotangisaka savo auta wapi baye kotangisa mobutu auta wapi baye kotangisa musée kongoye bakorespecte motu tata monima ya kasavu budenge exactement mais ngai natali opposant monene oyo ayebanaki na mokili moto akomisi biso ozotalisa bato mama abotai biso mayele il faut nalakisa place auta po misala oyo naza kosala na village ya mama ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nakokende nango lisusu ndenge moko na mopompo mpona tatu Mulumba po origine ya papa Etienne ezala polele ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala polele mais misala wana esengeli esalema na bato ya baassociation ba ONG eza bango moko famille présidentielle nde bakokosala yango te biso nde bato tokoki kosala yango wana nazwi courage eza koloba te soki président amoni message oyo ye moko ayeba kote ya kotia lino na kotia likala amanya kudimwa akwele dino ni dikala nazalaka en contact na mama na ye de temps en temps mama Marthe mama ayambaka yo à tout moment soki nasengi ayambaka nga nayebisaka yeba makambo nyonso na oyo IDPS batengama wana nasololaka na ye salaka ye pasi ezali malamu te mama Marthe amonaka pasi na motema mpona babétise nyonso ye azomi amonaka ayokaka mabe cedi mama Marthe aza okura ya bétise nyonso ezoleka pour aza okura puisque ye eloko esalaka ende pasi munyokoli oyo ye amonaki na ntango ya mobutu munyokoli oyo pouvoir ye oyo euti kokende banyokolaki bango po amona bato mosusu bauti soki bawapi soki wapi bakomi kosakana ndenge bazosakana na IDPS wana esalaka ye pasi na motema
bazoyebisa bino clairement esalaka epasi nini na te mais bakoki koloba te bazotala kaka na miso. Numéro na téléphone même l'espace Grand Kassai bato baza libanda bato baza partout des différences na ngana bato nde yango moto aza touché ya komona kana to mona Etienne Tshisekedi ayebani partout la patrie se Emery Lumumba mais l'homme moto azui les canis député te ministre te c'est dit na ba ora bomona ka papa bonheur te malzobi azokoma livre histoire ya mama ya Etienne Tshisekedi pe alongwe na Rome ake na village natal alobi azosala monument oyo ekozala négligé te nde tomate bamonument bakasavubu premier président mais monument eza négligé ni fleur bata verni batiaka yango te bamonaka nisi mama Rose Kasavubu nde die makesi abanda kofilme baémission na ye namona mbokili eza na 2011 me na ndeko Basile alobi monument oyo ekotikala kozala négligé te na bamakambo tu azosala na village natal ya mama ya Etienne Tshisekedi elekeli yo ti yo oza mobali député ya Kasai ministre ya Kasai PDG na kombo ya IDPS nyonso oyo ozwi ozonga ata na village Etienne Tshisekedi te mesengela auta mopopa po ya kosetrouve na Kinshasa po yo olia oyo ozolia lelo numéro na téléphone numéro na ngai ya téléphone ezali 082 74 36 977 mosusu mibale na mémorize yango te mbala nsima tokopesa yango bandela obandela numéro 082 74 36 977. Merci. Nino yiko lo bana bato bazobati la fondation kuna o bazobati la monument place ozosala misala na responsabiliser bato ya village nyonso ote bapesa lokumu na kabena mwana ya village na bango oyo aboteli bango bakonzi bazokengela yango malamu puisque monument wana tokosala carrefour monene tokotia bapanneau solaire tokotiela bana ya village bisika ya kitoko jardin place wana mpo bavandaka bakengelaka monument wana batalaka bagéant écran tout ça kombo ya village wana bene chito bakwanse bine chibingu nde kuna na village wana merci awa nina sukisa émission ma travers kosolana mama je passe aux journalistes moteur koyoka oyo nayoki awa te boyoki oyo ya aza na kati ya IDPS et jusque là jusqu'à aujourd'hui soki fils mukoko barespectaka ye parce que aza le seul jeune oyo toyebi azwa nomination nationale signée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba B50 père de la démocratie Mukongo Nzoko maman ba bosani quelque chose. Oh, tangi Fils Mukoko ayelinga très bien. Bon. J'ai cheminé très bien avec Fils Mukoko. A respecta kanga mingi abenda kanga kaka mama. Soki amoni nga ya kufuka makati bizi na makolo na. Kwa za mwana moko na lingaki emingi. Mais lokola za kolinga kaka mwa kopo na silika kana ye. Soki atalinga alobi mama. Na politique olingaka yimi. Makasi. Wana moto nyonso asala ye remarque. Makasi. Petina nenga atiki yango depuis abeli. Soki amoni ngai ya koyeba ngai. Nani son ayebinga très bien. Ayebinga très bien. Ça va bien vous reconnaître au fandi mais bazotanga ba kombo na obo. Fumu Sabata. Bazaki bana ndeko na biso akufa. Nazali ko chaque fois ata nazana poto ata nazana Sénégal nazako solo na bango tout na téléphone. Kuna lokumu a parti to pona courage pour na partir puisque yes fils Mukoko soko ko solo na ye akoyebisa bino oyo tosala oyo tozali kolinga kosala ntango tozali kobunda nanu mpona bokonzi. Merci télévision eza radio te mais on a retenir awa eza ebili kama nasengaki bino kena bozwa biki
bozwa papier bokoma mais émission oyo na dédié yango princesse Kasavubu attaque moi de la femme nayebi valeur à maman wana aza moko oyo na bana Kasavubu moto ankoma pe moto asala nyonso même o azongi koloba oui tokomi koyeba distinguer première dame maman Denise Nyakero distinguer première dame sortant maman Olive Lembe. Mais est-ce que ça les soum qu'on reconnaît première distinguée première dame moi c'est Joseph Kasavubu. C'est ce que Kasavubu a la présidente Tolingaki Toyeba va distinguer première dame. Là j'ai remercié Dieu Makessé là. Transport passe, embouteillage et paille, transport et mati, mais c'est là qui n'a pas de détermination, il y a qu'on déplacer Koya Delvo. Pe kolakisa bino bisala sala to perdre bukoko na biso soki na somi na simi nzete boui za bukoko ti na ke Dubai ba pesi $500 na mina koteka bukoko na ngate merci.